Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut Naba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona bambote partout place bozwami na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibo Mutombo bossa pembe pourquoi pas na Freddy Chibango Ajetrad patron de patron na bébé ya banfumu na Lausanne bambote na place ozwami kaka neto mesana ko sepel Sabino na kati ya Congo Check Check TV tozobeta kaka ba histoire ndenge za kana ba sujet ndenge za la kana zanga mokote na plateau nazana maman José otoko solane sujet na biso ya lelo sujet na biso ya lelo ezali est-ce que moboti soki aboti mwana na ye to ba mwana type to ba bana koza na ba misusu ba bota mwana moko ba misusu ba bota ba 7 ba 4 ba 6 est-ce que devoir mwana oyo ko bota azaka ka obligé ya kosalela yo 100%. Yango wana tokosola na maman José lokola te ya ka bien ate ya ba maman ate ya ba papa ate ya ba jeune ameka nono un peu côté parce que lelo ekomi moboti mususu poasenga mwana na embongo oyebi makambo nga na salela yo nga na ndoko kata pongi nanga na sombela ba pampex olata kushite oyebi ba dépense nga na salela yo soko ko salela nga te na nozongise linga ete yango maman José akomeka un peu ko expliquer biso. Bonjour maman José. Bonjour maman Darling. Nakobande encore sujet sujet na biso ya lelo ezali moboti soka boti mwana na ye par exemple est-ce que mwana wana zaka obligé ya kosalela ye en 100%? En tout cas na pesio merci pour la parole na pesi mbote na balandi na biso nyonso bisika bazwami partout bande kona ngai na Londres mama ebengo Leonie na Bonn na Allemagne. En tout cas na pesi mbote mama toyokani pe kala bisika nyonso bozali na metro na banda kuna bino na pesi bino mbote papa Mutombo Sibo oya pesi ngai nzela ya kokota na banda kuna bino pe boye bangai tozo solo na bino nyonso ngai na musika dikambo ozoloba ezali malamu ndenga to botaka bana ezalaka lokola devoir te eza pe obligatoire te ke mwana akoki kosalisa yo te eza recommandation oyo nzambe apesi biso mwana okoki kobota mwana moko oboti ye osaleli ye nyonso akomi kaka na kosala musala mwana wana akufi bongo nani akofuta yo omoni ke muntu moko ta kofuta yo okoki kobota bana mibale na mibale wana muntu na motema na ye muntu na makanisi na ye omoni mususu azana signe ya reconnaissance ke nazali na bisika nga na uti même Jésus azali na bisika na ye ayebisiki ba disciple na ye alobi bobima na Jérusalem te tina ndenga na kotindela bino musungi ayebaki ke ngai na bimaka na Jérusalem azalaki na susi wana ndenge bana bazali tobotaka bana ke topesaka bango lokola nyongo ke bazala kaka ke pona bisote tobotaka bango lokola nzambe ndenga yebisi biso ke bokende bobota bo tondisa mokili bana bazali bénédiction na biso bazali malheur na biso te pe bazali mabaku mabe pona biso te normalement ezali recommandation yo mwana soki baboti yo ba para na yo bazala na mbongo te bakobunda kaka yo otanga pe yo okola menga tango yo okoli ozwi mwa muke okanisaka pe bato wana mama na ngai azali papa na ngai azali na kosunga na bandeko oyo tobotami na bango ekoki kozala likambo lokola ya nyongo papa akomi kobenda yo tango papa akomi koloba pampex na mbongo na yami nerval c'est que mabe ezali na kati yote maman José eza ndeko na biso mwaza na Paris alobi ke mama na ye abota ye mais abokola itakoli na maboko ya tata mwasi na ye akoli na maboko ya tata mwasi na ye ti tata mwasi na ye wana tangu awa musale esili mbongo eza vraiment susu te amemi ye na bana na ye na poto
mais et comme maman bango soka bengi na téléphone po senga mwana na ye loko afa bando rappeler ngai na mema zemino 9 mois na zemino na banda ko liete na zo sanda mikolonyo so zelo ko mona yango alobaki loko ape to ko sa sijo yo o meka mpe na nukolobela ba mama o ba senga po senga mwana na yo mbongo faut rappeler que mema 9 mois na libumu maman a rappelé pambate ça dépend à moi ce qui au moni maman ko mikoloba maloba wana yango na uti ko ibiso ke sekeli kambo ezali ezana bana moko atana batu mususu pe bazana mitema moko ya akoki koyeba bolamu oyo basaleli yete même maman na ya saleli ye même bande ko basaleli ye même muntu nyonso ya zakuna te ye amimonika yaki na mukili na makasi na ye akola na makasi na ye oyo azali pona makasi na ye te eza bongo te soko moni para ko mikoloba na memi yo 9 mois yeba ke papa wana asuki motema ota mama wana asuki motema atalipe atasinga ubenga kate bako yebiso muntu ana zobela akotambula na ordonnance moni muntu ana kokozwa pe motema isuki alobi yo penza ndengo belaki ngai na munana naza kosunga yo me yo po sunga ngai ekomi passe soko moni para ko mikobimisa maloba wana seke mwana wana aza mwana mabe ndenge ba mama tozo bota na libumu na biso oyo mama darling tozo bota bazui tozo bota babola tozo bota bato oyo bakoki kolia biso pe babimaka na libumu oyo mwana pe ali mama na ye likambo esilite tozo bota bato mitema nyonso ya mabe bazibimaka na libumu oyo tokoki kobota bato mitema ya malamu babimaka kaka na libumu na biso oyo musala biso toza nango eza kaka pona kosenga kaka mawa ya nzambe za likolo ya bato wana ba reconnaître yo tango kokoma na 3e âge même 2e âge oyo koki kokoka lisusu kosala ata musala moko te oyo komiki mpe kozela ke basunga yo po mama soki aza na makasi ya kosenga te eza na bamama mosusu omoni amemaka mapa nayebi papa moko ozalaki na ye kaka na awa na ngiringiri awa papa wana akomaki mokolo papa wana azalaka na sashe ya mapa na mokongo batuka yo papa oyo oboti te yoka apa oyo abota te muntu nyonso ayebi ke soki muntu aboti eza na age moko bana fo basunga ye papa batolobi papa eza na bana na poto mais papa wana zo defisa biso kaka ba mapa aya kongoli mbongo mukolo asengi pe mukolo vraiment mais azaka na zoto amike azana moi courage akia zui mapa a déficit aya kongoli chaque jour mais papa wana azana bana na poto mais tona bato zo te bana boyi vraiment soki bazali nzamba ko opinira bango mama Josana kati ote ndeti na ba papa mususu na papa mususu a botisi mwasi a négligea mwana wana o mwasi a boti est-ce que mwana na pazaka na droit que papa wana soka ye il faut ça leleka bola moi 100% mama eloko wana na ibiso eza recommandation ya nzambe Bible lobi ke bana botosa ba parents bolinga bana na bino divorce koko kabola mwana na papa na yete divorce koki koya wana eza makambo mama na papa me yo mwana ta ubokomi na mulekinzere to sana bato mususu babokoma na banda kwa bato à l'époque batazo ko kotanga akeyi azuka famille moko boya vandi wana atangi te asili classe bongo ko sunga ba parana yote po obokomi wana okosunga po baza ba parana ba monisaka yo moi eza pepe occasionnement yaki po nesoki nini bakabone mama akeyi ko boko na okabona mama José Ndengo zoloba divorce ate bo divorcer na mwasi moza na droit ya rejoindre charge ya mwana na yo tozana ba papa lokola awao ba papa mususu bazana mbongo tazana souci yako boko la mwana me azana moyente mama omoni amipesi na koteka teka biloko mususu omoni bana wana babokami ebai okoki koteka papa na yo te okoki kosunga ye po azaka ka papa na yo soki yo osungi ete nana ko sunga yo tozomona bato mususu awa akenda poto ata adresse ata numero bato bayebi yango te abosana ke ye abima na libota songolo abosana na bato ya zakolala na bango na etoko abosana bato baza ko wele na bango mwalipa bazozwa ata mwa pai wana ya mubeso balie pemba bandika oyo abosana wana ezali malamu te wana eza mutema mabe tokokola beke muntu wana za mutema mabe yebeke yo pe oboti bana
mais moi yo pe kozana makasi ya koluka lisusu te okozela kaka basunga yo bongo na kosunga yo. Merci beaucoup maman José. Kaka nde tozolobela si bolamu bolamu est-ce que ezaki soki yo osaleli mutu bolamu oyede mutu moko boye azaki na problème ya musala opesi musala est-ce que mutu wana zaka obligé pe il faut azongiselo bolamu wana po lelo ekomaki nga na salela ye pe fo salela ngai bolamu ya solo egangaka te pe ezalaka na matoi te pe ezalaka na monoko te eza bolamu moko oyo Bible elobi ke ntango okopesa na gauche droite ayeba te bolamu oyo kosalela muntu bolamu yango moko egangaka muntu nga kosalela musala lelo kosalela bolamu soki bolamu wana futi te Nzambe akoki kobimisa muntu mususu afuti yo na bolamu wana bolamu ngikaka muntu asalele wana ifo azongisa tete Nzambe oyo ozomona tozosambelo azana makoki ya kotelemisa muntu ndenga Jésus alobaki ke ata bokomisi ngai te mabanga ekokomisa ngai ukomona kaka mwana pe asaleli yote bande ko pe asaleli yote batu basaleli yote omona Nzambe la musika muntu moko boye asaleli yo bolamu Nzambe na biso aza capable ya kosalela biso bolamu nyonso muso kosalela muntu bolamu eza nyongo te eza na bato muso osaleli bolamu a reconnaître pe afuti bolamu ata ko fosalela muntu bolamu lelo okufi pe omona talibana nayo asaleli bango bolamu mais mususu omoni kaka ngana tindaka mususu olobi ngana tindaka asalela nga bolamu bongo ya asalela kanga nini asombela kanga nini te Nzamba sangisaka bato pamba te po Nzamba ndimi ozala mwana ya libumu wana ezalaki pamba te ezalaki kaka Nzambe nde asepeli lelo yo mwana okeya ta poto wana ozwi kanisa bapara na yo en tout cas kanisa bapara bana oyo bakanisaka bapara te en tout cas baza modi kanisa bapara ata muke po akozwa nyonso salaire te okanisi muntu wana ali lokola mboka na biso lelo ezozika boyi tozana moto metozozika te omoni muntu abengi yo una musika lokola basi mususu lokola ba mama Hortense wana mama apesio moko oyebike Nzamba azali bato mususu Nzamba asali mitema ezana bato mususu ni mitema ya musunya wongana lobaka mususu na mabanga mususu mama osalele bolamu osalele ite azakuna te ye motema na yeza kaka ya mabe aluka kaka mwa biloko ya mabe ezana kati wana eza lokolo zobokola mwana na ndako aza mwana na yote ye bolamu nyonso azana ngutazaka mokolo na tinda ngai abeti ngai bo mokolo wana nyonso ya malamu wana ya mona kangote amona kaka ya mabe mais ezana ba mususu bokoli mwana muntu asalisi okoleka na mwana na yo Nzamba asali bato na mitema ndenge na ndenge bana bazobima na lolenge nyonso tokoki koboya te tokoki kozala kaka na bana tobondela kaka pona bango Nzamba apesa bango mitema ya musunya ya kokanisa pe ya kosalela bato bolamu po yo pe okoma na 3e âge 2e âge bato bakosalela yo bolamu et recommandation ya kosalela bapara eza obligatoire eza ya kotuna pe te eza ya kosamba te koma mibongo il faut tosunga bapara même awa ozana mukete awa pe tozana bapara ata na ndenga tozali ata 500 papa mama liali osungi po possibilité oyo zali mais tozomona ba mususu omone kaka bato apoto nde bakosunga te ata biso nyo tozabana okosunga pe para kopesa yepe mwa iloko okay wenzo sombela ata mwa savon mama sokola mais ba oyo kuna nde tozolo bake baza mwa bien social na bango eza bien akotinda pe mwa emonani po basunga kana biso pe omona asungi na bandeko asungi na mama mais awawa ezana bana mususu awa mama azakaka awa na Kishasa mais azui responsabilité ya bapara na ye mabe mususu mama José zo utape na ba mama na biso akobota oboti bana bazami bale moko azali banda mboka moko aza tellement moko wana azali banda mboka atindaka mingi ozozwa susu oyo zane awa na valeur te e ko arriver na ngonga moko boye o wana bande ko tinda wana po eloko ne eloko zaka na suka na ngoto o wana akati azotinda lisusu te oyo siko azalaki awa Nzambe papamboli ye azwi ya ye misolo soka boyi ko salisa opo no mo ke bande ko négliger po bande ko kipe kaka o wana biso bana Nzambe il faut tolimbisa bapara po lelo biso pe tokomi bapara il faut tolimbisa bango bapara nyonso ozomona komi na 2e âge 3e âge eza passe pour vanda na ye eza passe pour comprendre o yazali na yebite ke o yela biso pe nyonso oto eza ka moko ya bato mususu para nyonso oyo ozomona oyo soki akoli azala ide na ye koma kaka alinga kaka oyo azopesa ye
Soko olandi bongo koyina mama na yo na papa na ndenga moko ya mabe oyini na bandeko na yo ke basunga ka mama te bayina ka mama eza passe biso to vanda na ba parents ya mikolo to vanda na ba koko ngai na vanda na koko na ngazaki mukolo na mona makambo ndenge nyonso na makambo ya mbongo oyo na makambo ya kopesa oyo il faut tozala miteme minene ya kolimbisa ba parents po biso pe tokozala ba parents muntu moko te akoki koyina mwana na ye muntu moko te akoki koyina parent na ye ba parents bakomi kolunga alia muntu azopesa mwa eloko kolobaka alingi te alingi bana na ye nyonso eloko alingi to mwa mbongo wana soki bayebisi kaka mosusu wana aza na pasi tomonaka oyo atindele mbongo wana omona apengi yo oyo alobaka oza mabe wana mama zuwa batindeli ngai ozomona seke lika affection wana eza penza ya motema moyen totoloba yango eza te balingi nde mbongo me balingi bana nyonso alingi nde mwa mbongo azala mwa leze ali lipa ali omone baba ali akomi lokola mwana muke eloko azosala wana akomi kosala na mwa songi pe wana asangisi bana soki bana bozala makasi te bokoka bona po ba parents bazo mikolo bakomi azali susu na somo te boka bona azakuna te kolo mona ngai ko to lobi na zotika bino akomi kosala makambo wana atiki pe mokili mabe oyo bayoka na oyo te oyo bayoka na ifo boza na bunzambe po bososa na boyebeke tozo to uti wapi tozo kende wapi. Merci beaucoup maman José. Conseil ni ozopesa na bandeko bazaka ke ngai moboti na kosalelo 100% te na kopesa soki na lingi. Pe conseil ni ozopesa na ba mama o azaka ke avosenga mwana eloko faut rappeler babola munyo so salela e. En tout cas nazo beta mingi ba mama. Na yebi mama moko na kolendisa mwana na ya memi yake na ye poto. Mama wana na poto akeyi avandi te akomi ko débrier mama wana zaki makasi akomi ko sunga bana na yebatikali yao azo bomba na mwana na ya poto wana abengi buto tindela mwana na ngai tindela bazo tangisa na bakoko na yao mama mukolo tozala pe na ezaleli wana ba mama tolinga bana biso nyonso tozala na kokabula pona biloko ya mokili oyo te bandeko oyo babibali banda bazwali bako na ba oyo bazao mama zalaka moko mama baponaka yete ndeko pe baponaka yete ndeko na yo azala ndoki azala muntu aliboma tina ndenga mokili kosuka azaka ka mwana mama na yo mwana tata na yo ba chanja kango te mobali okoki ko changer ye semeke kozala na semeke na yo akala na ya sika mwasi akala na ya sika me mama zalaka moko wana ti ata kufela nga mama na nga kufa ndeko ndeko na ngai yana seke bashanja kango te nzamba sale loko wana vraiment nzambe na pamboli nzambe na ngai azabolingo azaki mayele muntu aleki nzambe na mayele ezata sale loko moko vraiment elekela kangai bashanja kango te toka ni saka ba mama toka ni saka ba parents bema ba papa awa mboka tozali eza na pasi moko en tout cas na koki koloba te tozomona ba papa mama moko ba mama mususu bana na poto sali mama na ndenga zo vivre na mawa me mwana na yewana azotinda ba photo na Facebook otali boye okamwe me tali mama na ye place azolala na ndenga zo vivre esali pasi toka ni saka ba parents oyo baboti biso to cha motemeke ba mutso ba botaka kanga moko te ngolo epesa meli wana oyebi yango te nzamba nda pesi ngolo wana il faut profiter ngolo na wana okangola yango ekendeli boso o salisa olobi ngai kaka ngai yo ndenge ndeko moyembi moko alobi ke ezalaki kaka ngai yo ndena ko kangola famille na ngai zala bongo kolobi kaka ngai te tosunga batu nyonso ensemble ozanango kabaka pesa batu oyo zo pesa batu zo bomba mukolo mususu nzambe akokanisela yo okozala bien tozala nako ngai boye balobi boye yeba ke libu mwanzala ezalaka na matoite libu mwanzala kokolo banyonso libu mwanzala ezalaka bien te muntu soka zana nzala koko wangana na ndeko na yeba bango te batwana bakenda potoza mitema mabe nyonso zolo bana nzala soko tindele koda abosani nyonso wana komikaka mwana mama na ngai yeba ke nzala nde ezosala bandeko tozala na bolingo tosunga batu nyonso na baleki nzala tosunga na ba para batu mususu tosunga tozala bien
bandeko na ibike wo ya conseil ngai nazalaki nango wo ngana mesana ko loba ezaka ya yo wana. Merci beaucoup maman José, to comme déjà la fin émission bambote na yo na ba fan to balingaka maman José. En tout cas ngai nazana bandeko na ngai belé na komaki na famille munene famille na Londres en tout cas na komi na bandeko na sepelaka lo bien nzambe oza munene ngai yo pesenga bandeko belé boy nzambe na ngai na ndimité mais ezali kambo isalami nazokenda na Londres na bandeko na ngai Jacques Elunge ndeko na ngai na pesi mbote mama Hortense femme sage qui bâtit sa maison moi si oyo na yebite mama oza mwana papa na ngai na chio na motema mukanya na Italie mwana papa na ngai mwana mama na ngai mbote yango wana mama ebengo Leonie azana bonne na Allemagne na pesi mbote ya mushia bande kunyonso papa Sibu na pesi mbote bande kunyonso oyo bayebi ngai en tout cas na pesi o balingaka émission na ngai na pesi bino mbote nkolo Yesu azana biso elongo soki ya yete to mona na peto ko seka elongo. Ok, merci beaucoup. Oh, maman Josa Lobi, Yamala Mutozoa, Yamabeto Bouaka. J'espère maman Josa qui clair à conseiller bandeko bazalakake ngai na ko sa moboti est-ce que botanga nga mon côté tango sa moboti ko regretter na ngote liboko pesa ka yango epambola maka pe bino ba mama o bozaka posenga mo na eloko ko rappeler bola mo yo salela été aya na moki na volonté na yo et ko sala vraiment bien makasi na profiter encore na pesa mbote na mo boss papa Sibu Mutombo bambote na place aux amis na bébé ya bamfumu encore bambote na yo na cœur sensible journaliste ya Congo Check na depuis Allemagne na Arène bambote na yo. Merci encore na moi mobile wazana na sima caméra metitima wazo ça toujours bon na Darling Love na émission bon ni ma José Kitoko Darling Love toujours Kitoko merci beaucoup na musala to monani bye. Congo Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check TV, Yasibo Mutombo.